wana ndumba ye wana aya koloba ke Moura nenga posté maman ba Davina a mérité ka oya lonaki yo malika yo tala mwasi ya mbungi yo ti to comme na 2024 ozaka mbungi suki na mutu lokwa ya ba série ya ba Pongo Love yo malika mama abina kufa ki awa bakundaki na mbongwani ya cotisation te tala mwasi ya likolo kilo ata na yekirindi kazaka le chèque ya baninga nyonso yo le chèque ya baninga nyonso ya bisanga ba rôle oyo Davina a joué ba rôle Davina joué maman va na hôpital la bandal lié à Zalate à ce place mazaka mabe ba boka maman na eboy na bandal na mabele tangu yo maman na bina mabe ma filma ye no sa yo ke maman bina kufi alala na hôpital était na position akuta maman la filmer la biso Pamela tala ndenge Junior bravo Junior bravo alors bien papa na excusez nga na terme oyo oza courant de jupon moi na kopi ko ba tata bongo yaka na Junior boya na Junior la patron na moto lo baké zate Ntabanga mutaza awate lelo bokomi si Davina adversaire ya sila obota Davina sila ko bota Davina sila obota Davina tambo ya bo fingi Bellevue boye bateke nani mutali boso o asale la Bellevue promotion asale la marketing ezaka sila si bien parlé bobo sanyango muto ya liboso asalela sila asalela Bellevue marketing na ba publicité zaka sila jouer makamba jouer lelo te tika distraction ko to ya to soutenir valeur ya Bellevue o aza fierté na biso lelo so ba maman delta bazo reconnaître ngo bongo bino ben individu na be sensé ya sila bato bazanga valeur merci bino bokanisa ke ba propos o boya ko tenir pour na Bellevue boko dénigrer boko kitisa soit Bellevue écriture ko lui mwana mutu les contrats écriture ezo bakaka écriture ezo bakisama mutu abanga mutu awa zate pe boloba makambo ezata na nzela te ezata na sens te makambo loba na ba question na ba mission na ba réponse bo sala trop banal ya ona loba ke soki mutu azalaki fo perso azama yele soka komika abakouk akomi zoba merci sengi ya ba rezi matama lokola tie 5 mikate tala ba rezi omoni yo na kombo Davina na Bellevue ezala mbala suka mena tozo ya wana na sila za fanatique ya Bellevue numéro 1 na internet oyo sila na YouTube aza mwana ya Bellevue ba changer histoire te omoni tinde boyaka na bogangi boloba mutabanga bino Fallait me demander, j'ai pas besoin de ça, je n'aime pas ça, tu me mets, tu me c'est quoi ton problème, c'est quoi, tu me comprends pas, je peux pas. Non, tu vas m'énerver, je veux pas. Croisé Davina tableau ya Davina nion sata lekika na film na tableau moko aza meilleur parce que ba rôle o Davina jouera si la okoko jouer ngote ata mukete si la okoko jouer ngote na Monique Zengi ya malika o aza makololo kwa gratana pembeye yo kutwana zate azalelaki mama bino soka kufa parce que bozaki na mbongo traité yete bozana mbongo ya traité eta joie so ya malamu te yango akufa mais maman Davina tinga kota la sama beleza ka mbongo te nzambe nde muta permetaki ke komita na ye asa nini akende bo sakana na batute bo sakana batute bo lakisa te ke ka bino de boyebi oloba bo keba parce que ba rôle oyo malika jouer si la ko jouer ngota kokate bo yela biso tableau aussi la joie zolela tableau aussi la joie na tristesse eza place nini si la wana aza mama ya Davina en tout cas na lali na lamuka na biba babakouk baza bazoba comment c'est possible moi na lokwa Davina lelo comme adversaire ya sila
mwana lokwa Davina lelo comme anniversaire ya sila c'est que Davina makambo c'est que Davina aza vraiment makambo bosula la bolam kana komba Davina muto aza makambo te bolali bolam kina komba Davina c'est que Davina makambo yo mwana ana kizengi wana na bosa ni kombo no komono ya OK ko zwa vidéo ya Davina o bakene ko souhaiter maman na bango joyeux anniversaire na cimetière tala Pierre Tombal o Davina sali maman na bango eh la Malika yela biso Pierre Tombal ya maman na bino oyo salela ye exacte Malika ane loko toko koba kaka e komona susu komona mukolo lokola Zuma tata mukolo azoya na TV poko loba ka Davina abimaka na président V12 ko belela président V12 pekisa mwasi na Davina obika Davina tche trouble na e pa bakuka Zuma Joaki Tivanda Zuma ozozwa nanu swe ya nzoto na yo te mwana mobali mobimba zeyi parce que choko eleki botene nga regarde na kosu normalement na okoko sabe miso te me fona yaka parce que quand désolé ka buzoba nga epa na nga buzobe elekate Zuma mwana mobali mobimba zeyi soko toki na sama peka zeyi na ebite mwasi wana ozane na ndako supporta ko ndenge nini Zuma mutu eza lokwa brick moellon Zuma mutu lokwa moellon tala l'échec ya ba comédien oyo Zuma l'échec ya ba comédien muto ya zwa na théâtre te Zuma Zuma yo tangu Davina zaki na groupe V12 zaka na âge nini bato nyonso ba na groupe V12 ba Karine Mpala ba témoin ba Sylvie et Seka ba témoin ba uta groupe moko V12 banana Sisi Mapendo banana nini o Davina ya koma mosa V12 o make makamba olobeza na bango bazana baona ba argumenter Davina ye esino ke soki mama na bino mutu banana ko azaki makangu ya mutu wana to tanga kombote lelo boya okosa ke o Davina banana ko bimana V12 lelo loko bo munde bozana bo mona te bo bano finga Davina lokwa neti nini bo ya kaka na makamba lokuta sko Davina ndenga azana apesi kaka sila défi yaka na facture yaka na babuka lupango yaka na facture yaka na buka lupango parce que ya so na bino bongo taza aza na obenga o terminer Davina ndenga zana l'état yebiye l'état yebiye que maman oyo aza chef d'entreprise mwana mwasi ndenga aza boye aza mère des enfants mariée au l'état ayebi reconnu parce que belle nani Davina nde ba obala ye si la chez les parents yango si la bolingi bo commissaire nani na Congo azana nani bolingi bo commissaire nani mutuka sika oto nini ata batangi kombo asila te bino fo kubokota kombo asila Davina apo amakambo amakambo ozana niveau ya Davina Malika tellement yo encourager Moura ndenga poster photo ya maman ba Davina oya kufa a traiter ye pe ndumba Malika ngape no poster photo ya maman bino ngai je te jure nazo poster photo ya maman ba tokotia bango nyonso na maman Moura bango nyonso ba maman na bango ba ya TV na leta batuna ke bo fingela Davina nini comment c'est possible beaucoup za bizengi ti na niveau oyo Davina l'équipe nous na mayele franchement ta bazu chimie na Pierre Tombal Davina salima di quand même que non c'est la maman na bango salela maman bino Pierre Tombal on ça de l'autre côté salela maman na kuto ya Pierre Tombal ya maman ba Davina na télécharger on a TikTok na na téléphone nga ngape na na téléphone mwana mwasi ta la Pierre Tombal la sali makele les angatina wa biloko te Moura maman na bino ndumba lingaka ba pasha maman ya Davina andumba te maman ya boko li bana na éducation ya boye ya malamu bongo aza fierté na sa mabele taba Moura bato bazanga tina bazanga valeur bato ba BBC réputation ya société congolaise azo présenter que c'est mon fils ou ma fille moi na owanga na maman yo bana no yo ya gola bana no ba wanga na kaoti
bana no ba wanga na ko na Sonia mama ofinga mama leki na bino wana o abotu aboko lela ko bana yango ozana malédiction ya vie mobile mango makambo sala vraiment parce que ozana sous ya malédiction afinga ka tongo midi pourquoi akanga internet na Davina kangi jamais. Famille Bota Oye, famille Bota Focus, famille Bota toujours. Babi bonjour, bonsoir, ça dépend pas pays, ça dépend pas place tout vos amis. Bato tout balingara famille Bota biso peto lingara bino. Bato tout balingara Bel Télévision biso peto lingara bino vraiment. Likez, commentez, partagez mission et ça la biso vraiment jolibilité vraiment donc émission Borozongo la chaîne mi Borozongo na des chaînes Borozongo na Kilelo Faustin Ngombo TV et Borozongo na Mona Souka famille Bota. Là je dis un grand merci à Dongole Sanzamba Versace. Merci beaucoup à Odette Lessa, maman à Leslie. Un grand merci à Niki Lessa, Mifi Lessa, Motema Papi, Irène Kialuta, Motema Richard. Un grand merci à Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga, Patricia Branco, agence des Amoko, Adajolou Banzadio, Turquie Luanda et Turquie Paris et Païwapi Rose Mengaza. Un grand merci à Bibi Choumoussamba Ipoupa décoration. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à la maman chérie à moi aussi. Merci à maman José Lussadissou. Un grand merci à maman Annie Ngoyamputu. Merci à maman Annie Bachipere. Maman Ewin, la grande H, maman Sakina. Un grand merci à Mamita Dina. Et pourquoi pas un grand merci à maman Nabiso Germaine. Maman Germaine Midi. Merci à papa Alain Eliko. Papa Alain Eliko. Un grand merci à papa Alain Eliko. Merci un grand merci à papa Alain Guy et pourquoi pas papa Godard Eliko. Merci à papa Alain Guy, merci à papa Godard Eliko. Vraiment un grand merci à Enoch Oaza derrière la caméra. Moi na ya star azastar papa na Victoria, moi na biso Victoria star azastar et na plateau nanga je ne suis pas sûr avec Pamela Matondo si je suis même langage avec Montréal na Rosenga à Fongola vraiment. Nasa la entrée a invité Nanga Pamela Matondo. Bonjour. Bonjour Bianca Zanga, bonjour na famille Bota Mobimba, famille Bota Oye, famille Bota toujours en avant, famille Bota Tolaksa Bango Toleka Bango Nebele, famille Bota Focus na film na biso couple croisé en tout cas film qui kitoko félicitations na bébé na biso junior à Belvic Candila patron na tala batala oyazo bimsa na Bel Air télévision comme mutabata boyebo troubler batu moral musalande et mona na miso abatu. Merci beaucoup. On a papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman bébé c'est Djema, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, Natacha Golala patronne, je te salue aussi, papa ça mon coup pour le nécessaire, maman Gina Mabia la maman chérie, à moi c'est maman sociale, maman Oyo. Ayebi kopé sabana conseil en fait. Maman atali sarabana ke a OK ma bezonga na tout sala bo tozana ba maman mo bo ete ba encourage ka biso to loba ma beso to finga mais ba yo la ka biso réalité ya vie ndenge ezalaka. Merci beaucoup na la maman chérie à moi si merci beaucoup aussi à Jeanne Mboso na kata France Mayaya chérie tu sais que je t'aime beaucoup. Bijou Amba Christelle Sek en tout cas bambote na bino ebele
Merci beaucoup, merci aussi à Davina Apua, la fille qui dérange un contre tous. Moutaché trouble l'internet pendant 1 mois, 2 mois. Davina Apua, à la qui si bango que yaza mama lopango. Merci beaucoup Bianca Zanga ba question yo ba réponse. Vraiment merci beaucoup Pamela Matondo ba question yanga et puis ba réponse à yo vraiment. To maintenant le sola filmer la biso Pamela tala ndenge Junior. Ah bravo Junior, bravo. Alors bien le papa n'a pas excusé la terme oyo. Aux courant de jupon. Moi la copie ko tata bongo. Yaka na Junior. Boya na Junior. En tout cas, belle vie Kandila patron yango tolobake belle vie ate. Ce que tu bateau ya ba défendre ba valeur ya belle vie bino bolingo komisaka bato wana ba sujet ya ba lucholo ya bino ya mama finga boye biso si la ko former mwana ya âge ya junior pas même 12 ans jour nini vraiment a ko former mwana ya âge ya junior si la mukolo nini le monde est développé, monde des Android, surtout bana na biso tozo bota lelo français na munoko. Moi na lo bana papa toi. Moi yo bateke on manquait papa vraiment. Oui, imaginez niveau junior a comité na niveau sa papa na yeke oza courir de jupon do basie belé ozo sangisa na vacation au côté ya biso nini. Belle vie oyo. Na junior azana pas même 12 ans. Azo réfléchir parce que so batio dans la scène au jouer makambo junior au jouer, c'est gaza très intelligent. Si. Parce que so gaza intelligent au jouer makambo au jouer le petit ka distraction ko to ya to soutenir valeur ya belle vie o aza fierté na biso lelo. So ba maman delta bazo reconnaître ngo bongo bino ben individu na be sensé asila bato bazanga valeur. Merci. Bina bokanisa ke ba propos o boya ko tenir pour na belle vie boko dénigrer boko kitisa soit belle vie écriture ko lui mwana mutu les contrats écriture ezo bakaka écriture ezo bakisama mutu abanga mutu awa azate mutu abanga mutu aza awa te lelo bokomisi Davina adversaire ya sila sila obota Davina sila ko bota Davina si la bota Davina tambo ya bo fingi belle vie boye ba te ke nani mutali boso o asale la belle vie promotion asale la marketing ezaka sila si bien parlé bobo sani yango muto ya liboso asale la sila asale la belle vie marketing na ba publicité ezaka sila sila za fanatique ya belle vie numéro 1 na internet oyo sila na YouTube aza mwana ya belle vie ba changer histoire te ba changer histoire te o montinde boya kana bogangi boloba mutu abanga bino azate pe boloba makambo ezata na nzela te ezata na sens te makambo loba kana ba question na be mission na ba réponse bo sala trop banal ya ona loba ke soki mutu azalaki fo perso aza mayele soka komika abakouk akomi zoba merci sengi ya ba rezi matama lokola tie 5 mikate tala ba rezi omoni yo na kombo Davina na belle vie ezala mbala suka mais tozo ya wana na bikede attention mati et tozo tableau ya Davina na Patrick place Patrick a coupé sa fleur Davina tiko nyokola muninga Patrick alingi yo taba loba ke belle Davina Apua a jouer ndenge nini film nini na sala o etikala historique batala ka double croisé oyo batala couple croisé te Davina tableau ya Davina nion sata lekika na film na tableau moko za meilleur parce que ba rôle o Davina jouera si la okoko jouer ngote ata mukete si la okoko jouer ngote na Monique Zengi ya Malika o za makololo kwa gratana aya koloba ke mura nenga poster mama ba Davina a mérité ka o ya lona ki yo Malika yo tala mwasi ya mbungi yo tito yo to comme na 2024 ozaka mbungi suki na mutulo kwa ya ba série ya ba Pongo Love yo Malika mama bino akufaki awa bakundaki na mbongwani ya cotisation te tala mwasi ya likolo kilo atana yekirindi kazaka le chèque ya baninga nyonso yo le chèque ya baninga nyonso ya bisanga ba rôle oyo Davina a joué ba rôle Davina joué mama kufa na hôpital la bandali azala te ce place mazaka mabe baboka mama na eboy na bandali na mabele
tangu yo mama na bino filma no sa yo ke mama bino kufi alala na hôpital était akuta la mama bembe ye mutu mwana zate mama bino soka kufa parce que bozaki na mbongo traité yete bozana mbongo ya traité eta zwa so ya malamu te yango akufa mais mama ba Davina tininga kota na sama beleza ka mbongo te nzambe ne muta permetaki ke komita na ye asa nini akende bosakana na batute bosakana batute bolakisa te ke ka bino de boyebi oloba bokeba parce que ba rôle oyo malika jouer si la ko jouer ngota kokate boye la biso tableau aussi la joie zolela tableau aussi la joie na tristesse eza place nini si la wana aza mama ya Davina en tout cas na lali na lamuka na bika baba cook baza bazoba comment c'est possible moi na lokwa Davina lelo comme adversaire ya sila moi na lokwa Davina lelo comme adversaire ya sila c'est que Davina makambo c'est que Davina aza vraiment makambo bosola la bola mukana komba Davina muto aza makambo te bolali bola mukina komba Davina c'est que Davina makambo yo mwana na kizengi wana na bosa ni kombo no eya OK ko zwa vidéo ya Davina o bakene ko souhaiter maman na bango joyeux anniversaire na cimetière tala Pierre Tombal o Davina sali maman na bango eh la malika yela biso Pierre Tombal ya maman na bino oyo salela ye exacte malika loko malika Pierre Tombal ya maman ba Davina bobimisi malika ya maman na bino eza wapi tale le cheko même temps bozaki ne kirindika bazo tonga yo likolo kilo ozwa kate OK Dubai ya pamba o na bambonga ko kandisa ka ya ko defa ti lelo ba nyongo silisa te ba comment retroubler au mutu yo za femme mariée Davina pas za femme mariée ba kitsa bino ba opona nani tala suki o tira mutu lo kwa série ya Pongo Love tentira malonga ezate Bianca na kanda makasi. Voilà Pamela Matondo to koba kaka e komona susu komona mukolo lokola Zuma tata mukolo azoya na TV poko loba ka Davina abimaka na président V12 ko belela président V12 pekisa mwasi na Davina obika Davina che trouble na e pa bakuka Zuma Joaki Tivanda Zuma ozozwa nanu swe ya nzoto na yo te mwana mobali mobimba zeyi parce que choko eleki botene nga regarde na kosu normalement na okoko sabe mission te me fona yaka parce que quand désolé ka buzoba nga epa na nga buzobe eleka te Zuma mwana mobali mobimba zeyi soko toki na sama peka zeyi na ebite mwasi wana ozane na ndako supporta ko ndenge nini Zuma mutu eza lokwa brick moellon Zuma mutu lokwa moellon tala l'échec ya ba comédien oyo Zuma l'échec ya ba comédien mutu ya zwa na théâtre te Zuma Zuma yo tangu Davina zaki na groupe V12 zaka na âge nini bato nyonso ba na groupe V12 ba Karine Mpala ba témoin ba Sylvie Eseka ba témoin ba uta groupe moko V12 banda na Sisi Mapendo banda neni o Davina ya ko mama sa V12 o maki makamba olobeza na bango bazana baona ba argumenter Davina ye esino ke soki mama na bino mutu bana ko azaki makangu ya mutu wana to tanga kombote lelo ba ko sa ke o Davina bana ko bimana V12 lelo loko bo munde bozana bo mona te bo bano finga Davina lokwa neti nini bo yaka kana makamba lokuta sko Davina ndenga azana apesi kaka sila défi yaka na facture yaka na babuka lupango yaka na facture yaka na buka lupango parce que ya oswa na bino bongo taza aza na obenga o terminer Davina ndenga azana l'état yebiye l'état yebiye ke mama oyo aza chef d'entreprise mwana mwasi ndenge aza boye aza mère des enfants mariée au l'état ayebi reconnu parce que belle nani Davina nde ba obala ye si la chez les parents yango si la bolingi bo commissaire nani na Congo azana nani bolingi bo commissaire nani mutuka sika oto nini ata batangi kombo asila te bino fo kubokota kombo asila Davina apo amakambo amakambo yo ba rezi yo
yo pena ndenge eza na para nini oyo akoya vandisi mwana alobi ke talaka messier oyo soki ma chérie oyo lobi ozala lokwa ye para moko te yo ndenge oza na otika ozala na idole ta par décarré ozaka na idole apuchu esili ozala na idole nini ozala na idole nini malika na lelo na ozala problème ya poso ya nzoto problème ya te malika ozala na problème ya lamba wana problème ya suki ya mutu yo penza yo zwa courage na monopole yo loba na Davina malika yo za nani oza nani ofinga bato kaka na sentiment bato bamona ke entel azoloba afinga ki voilà 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 le mot qui convient yo penza na Davina Moura na famille na bino bandeko na basi nani waza na valeur ya Davina lelo mwasi ndeko no nini ya mwasi waza na valeur ya Davina azate te ofinga bato na sonte Moura mama ba Davina poste mwasi kitoko taka elongi ya mama na ndenga zana kokoza la ndumba mutala ndumba mama na yo wabimaka na bana mike asa ndumba ya cheche Moura mama na yo ndaza ndumba bima na bana mike mama ya Davina za ndumba te parce que mama ya Davina soka zaka ndumba alingo boko la Davina na Davina na réputation o azana ngo lelo na éducation na mayele nyoso Davina za ngo mama na kokoza pit parce que mama azaka ndumba venir abana za malamu te oyo kana ata aksa ya mwana ke mwana azo éducation na ndako te lokwa ba Moura lokola ba Moura yo kutu mama no ndumba na cheche alingaka bana mite bapasha yebisa mama Davina ndumba ya mukolonini lelo komisi Davina anniversaire ya sila mais sila za âge na mama Davina aza âge moko na mama ya Davina sila obota Davina sikotala Davina ndenga troublé bino nyoso mutu bile mokanisi Davina apete tine bolo bato ola liso pongite Davina ola la les bino nde ola la pongite parce que so bobana ikola la pongi mo sale ba live na ba direct ya obiki ba Pamela bikambo ezolekela ngai Davina kange internet boye na maboko ye moko azokima nango mbambo elombe cc bino moloba bino babatani nyokot bino pokabola matière te matière lala epa na bino mais sortie médiatique pamba ka ya Davina o pa lobi na bino kulika ma grave te mais ta da bozima mpala ta da bozima chimie kuluna o ba beta likofi na Afrique du Sud ba kwisa mino na se ya moyibi wana kuluna mwasa ba kuluna asundola bana buaka bana na komina Kinshasa kuna epa mama leki na bango oya manka mama leki na bango respect na mama leki ba solola kate mais mama leki aboko le lake bana alo bapeke j'ai 3 enfants boka za na université yo mwana na université futela kembo yaza mwana université tala mama yo so akuta na bango kutu bayaka na mafinga ba ofinga est-ce que ba gagner internet ndé Davina a gagner jamais omoninga na yeba déjà que ba question na poser Davina suki sabino mutu yango bokomi na niveau o bokomi bokodioka tango bozo doka na Davina na minito de boswa na bolo baluba bocha makele Davina so yesi mbane ke lelo na ola na Dubai okay lala na Dubai ya gola yo nani ko memota na Brazza ya pamba nana o memota na Brazza okata nzama sina odike sila mutema mabe sila za mutema mabe utakabata za mutema malamu si la mutema mabe bino no so zwi bo lati sujet ke si la mutabetela bino lisolo ke ye mutakunda mama ba Davina te na poser bino question si la mutabetela bino lisolo ke ya kunda mama ba Davina parce que tant mama ba Davina kufi mama ba Davina kufika awa na confinement awa mama Davina kufi na confinement mama ba Davina kufi na confinement bino bo yebi da mobali ya Davina asala msani bo yebi mobali ya Davina china zandu mobali ya Davina asala kana ba société amuta zandu te yaya gola mutakina olinga bandinga rina zandu akena $20 po bimana biloka ya $50 zozo ta ba robe si la mutayi sai bino ke ye mutakunda mama ba Davina so yekutu bino batu bolobela ka ye bo otonga ye kakabaka te so yekutu photo apamba oboyo kanga na bino ndembongo okabela bino boye bisanga entre bino nyonso wana ba chronifuati ya sila oyo sila kabela ta $200 komone nani azate komone nani na yoka te na mona te akunda mama ba Davina na mbongo nini parce que tango mama ba Davina akufi na sila amakambu te alanda irsine na sima
Aodembe na sikisa mo peshako. Makambu te. Aolanda Irsile na sima. Alinga kundela Davina mama Ernine. Davina a Luka Sila te. Sila Luka Davina parce qu'il y a savoir faire. Voilà bien. Il y a Davina. Merci Pamela. Très intello, très intelligente. Sila Luka Davina parce qu'il y a savoir faire. Il y a Davina. Davina ok Luka Sila. Pourquoi? Parce que par lobby que Davina Sila a joué na chaîne na David. Sila Davina obenga Sila mukonini a joué na chaîne na ye. Ote ka regarder vous ezanga bien te maintenant lobakaka. Est-ce que Davina na mito azana pour sa chaîne YouTube? Bino boyebi makam Davina sala na privé. Ba ebité. Ko sakana na mungala na ta mayele moko. Davina na biloko moko. Davina na biloko moko. Davina na bozongi si vidéo. Tango sila ya kotala Davina na matanga tango mama bango akufaki. Aye kotala ye na ba président biso Omar to monaki. Omoni lupango Davina vandaka. Na monaki on pas ba on a bon marché. Wana lopango tana lopango oya mama ba Davina bongo esika Davina vanda bongo esika Davina vanda yo moni Davina mutabaje omoni Davina moni pe olobake o penza za congolaise makila akanga ende banda soki 12 ans oto cha 9 ans de mariage te avant babalana bazaka déjà na bolingo to chaka 12 ans ende akanga mabeko awa dede baye awa na fête ya domaze mama na biso Sila aleki batu nyonso mais na monaki ala ti robe nde ya kolalela robe de nuit mutazaki invité spécial invité d'honneur ezaki Davina tabatemisi Davina babenga baona animateur animaka mariage atemisi pena Davina apwa 9 ans de mariage batu nyonso milolo. Oh! Je te jure! Maman nanga ifamema to na vidéo. Za vidéo yango to chango. Ezali na TikTok à Davina. Animateur, ouais, on y met fête ya domaze si la vendu on a me ba otemisa Davina. Ouais, ça na 9 ans de mariage. Yakuta bossa na lobby 10 ans Davina lobby non, j'ai 9 ans de mariage. Ah, Davina. Si la vendu kuna. Maman, otemisa ndenge ni allié. Allié na musapine yebanite. Maman, Davina oya zandumba 9 ans de mariage. Si la t'a 3 mois déjà kokisi na ndako. Non noté. Attends 2 jours. Jamais. Attends 3 jours de pamba. Asalate. Malika. Ya goût de non cité. Malika. Davina zo a mobile en charge te. Davina forcera santé te. Davina a forcera couleur te. A forcera perruque na mutu te Malika. Ozana ba problème sérieux. Wana mobile ya gigolo. Soko bimito chama kelele boye boko liate. Mais na yo na mobile no Davina ozwa bino en charge. Na yo na mobile no Davina ozwa bino en charge. Yo tellement bato bayokela o mawa ebele. Un grand merci à ma copine chérie sunga Riska moi ça taille et mon cordon Jancy Malika le chèque ya groupe nani ndika nyonso na zozo azorate banotonga Malika si Malika zona atata buka zota bakata bakibi mwa likolo mata po likolo lokwa gratana yo ya over na otela bino photo ya ki makelele zanga tina wa biloko te mura mama na bino ndumba lingaka bapasha mama ya Davina ndumba te mama ya boko ni bana na éducation ya boye ya malamu bongo aza fierté na sa mabele taba mura bato bazanga tina bazanga niveau ya Davina ozana niveau ya Davina Malika tellement yo encourager mura ndenga poster photo ya mama ba Davina oya kufa a traiter pe ndumba Malika ngape no poster photo ya mama bino ngai je te jure nazo poster photo ya mama ba kotia bango nyonso na mama mura bango ni ba mama na bango ba ya ba TV na leta batuna ke bo fingela Davina nini comment c'est possible beaucoup za bizengi tina niveau oyo et Davina l'équipe non na mayele franchement ta bazu chimie na Pierre Tombalo Davina salima di quand même que non c'est la mama na bango salela mama bino Pierre Tombalo on za le côté salela mama na kuto Pierre Tombalo ya mama ba Davina na télécharger ki on a TikTok na za na téléphone nga ngape na na téléphone moi si ta la Pierre Tombalo sali derrière Davina Sodate Makasi
tala eloko asalela mama na bango malika yo osalela mama bino mokoni nga na oposte photo mama bino tema tokenda ngo bongo tokenda ngo bongo encourager Mouati bino pe beaucoup encourager akomata miniature tala siko eta mama bino akufelaki malika tala eta mama bino akufelaka na pekisaka place mapwa mama la na mabele akufa ye malika za ta mama bango akufa malika za la ba la lisa mama kana banda libo place ba poser question ta ba poser question za ka mayele yebelo no répondre parce que ta ba oloba ke eloko eza lisu na yo longoli na mte kolongola o eza lisu muninga te kolongola te malika kolongola te malikoze eloko te mapapa ti lelo ata Afrique du Sud okenda te me ba buchi na ba kuiri na nzoto problème sérieux belé likolo mukelo kwa ya grata no zulanga ta soto mwaka likolo no wana mwaka likolo no oyo mwaka likolo oyo et pas Davina ekota combien de fois yo za femme mariée za mère de 2 enfants Davina pe mère de 2 enfants ba pona nani ba ko pona nani yo matama mikuwa malika matama mikuwa zo se retrouver na ndaka libala te ayaki ka ayako se faire voir ba yebake je suis mariée c'est mesure na grâce te grâce au wapi madame wana Kim Kardashian ko salise ba jeté okomo ke le tala malika na matière na yo faites attention na kombo ya Davina faites attention oyebi Davina azama yele makasi tangu ba rési otuna Davina ke yo zo finga sila po anini Davina poser question lobi yo za kana ngambo oyo olongwa na ngambo yo moko zoka décision ok na ngambo wana oyebi pona no zoki décision sa nini ok na ngambo wana Davina yemo pa yebi pona nini longwa ki abakuka comme une famille bota normalement ayebi boya wana ojujaka bato sila ndenge tuma lamu bato wana bato mabe ba résime bino babakuko za mayele te bino lelo bobelela pape lombe bino bobelela pape lombe ofatika la mutakala asenga sila pardon omoni pape lombe nenga to omoni malédiction ndenge lati bango nzoto si malédiction elati bango nzoto parce que bazaki na posa ba mona bolumbu ya papa. Ok, vous avez raison. Bazaki na posa ba mona bolumbu ya papa malédiction yango elati bango nzoto. Parezi yo loba ke pape lombe mwana ana luna yake wa est-ce que bino bova boza même loko Davina sali yango même loko luna asalaki luna kutatangi kombasila luna lobi bo comparanga na mama sila te ya bolinga ba benge mama te poni sila so abotaka avant azala bana age Davina te bana age na biso kutu ba ozala Davina na za mukolo ya luna Davina za mukolo ya luna siko yaza na mama ya Davina bongo luna ko comparinga na mama sila te boko baringa na koko sila te luna lo babo comparinga na mama sila te ya za mama na za pe génération moko na yete so totali pe na age akoko za mukolo ya mama nanga mafinga bafinga sila yango wana tangu ba réserve lo ba ke prince Luamba akoko za la papa na ye bongo so to lobi ke ba résiste la kobota yo wana to fingi parce que bare si la kobota barezi akobota mura akobota munoko munene ya doka subolokoko ete malika nuna na kati mukolo ye likakuti ya nuna na kati taka ne kirindika nyoso ya zaki ya na bango mukolo na bango ne tuyeko mukolo na bango nyoso tu mukolo na bango ne tuyeko sko lelo oyo Davina oyo sila kobota bakomo swana na sila to sendeni ba mayele te vraiment pas mela matondo alobi kizengi ya mama na bino wana ngape aba traitelenga mama kizengi na ya na video wana so to dona ya obimisa mayele sila bio ba mayele te ba bizengi bazoba pamela matondo question na biso suka vraiment poto chité tala modèle ba komi susu Davina apwa abotana ada ilunga na seki makasi wa bandoki bino to sala ba jeté to yaka ka te to loba na balo yenge omoni ngata na vanda plateau na ngaboy no sala analyse batama yele zoba awa muta okosa zoba muta wa azate zoba zate de benzie wana basasa bendie ba jeté benzie ba leki na ba musulman to longola na point wana to ye penza na makila sikoyo oyebi bana race ya bana Davina baza nango si oyebi race ya bana Davina baza pembe suki elinga bouclé
soki suki elingama te aza pembe parce que indien na mutu na race normale osangisi yango mwana obimaka différent par rapport na biso siko mwana oyo Davina bota na da aza na race mususu koleka bano aboti na indien mwana ngo nani kombone wapi pa aza wapi boya na mwana mwana kutu te baya na mwana ko ya baya na mwana facture ndeka ni masolo wapi facture Davina pesi batu punition apeli kolo nango alobi nini oyo nyonso nzamba asengaka moto azala na na mokili sida atoganya atozelaka nzamba azwa biso o nyonso oyo basala na mokili asali nakenda poto nake Dubai boye Davina fingisila abotaka te ba voice nyonso ezobima oyo kasi Davina lobake sila botaka te ti siko ebima te poani bana ngota ti siko ebota te poani faut comprendre que bango monde ba finga kasila na sima bato na sima bato si bango monde ba rappelaka ye ko abotaka ta mena bango mo ba rappelaka ye ke abotaka te biso nous toza basi moi si mo rota olinga ke abota te na vie eza ba circonstance eza ba circonstance nga jamais na koko vona na plateau d'éducation o ba pesanga na traiter si la ke ki si ta botaka te non eza ba circonstance parce que nga mo pe na venir na nga on ne sait jamais na traiter ye bongo te mais ce que bango moko ba finga kasila na sima bato oyo kosili kama afinga ekuto sila boy ndoka te mutu abata fingi te yo moko nde ofingi bien parler pas yo moko nde ofingi yo moko oyo bisanga penza ti sikoyo nande bo finga Davina tangi kombo sila place nini wapi pa fingi sila nini parce que Davina ti akomi na niveau finga sila lelo bango bato ba pousser ye vraiment bango bato ba pousser ye c'est malheureux Davina pas aza pétété ya aza pétété obina ba voice note ba bimisa ki soka Davina tatona ki bango bazima tie na ebselo moko leki soka beti mukolo bitumba sila noki te mukolo tika bitumba noki te kaze loko na ebiso lelo moni bitumbo omoni bitumbo yo esila lelo te mais comme tena na olonga Davina da salongi parce que nenga zana a meilleur na nyoso a meilleur botika okosa bokosa lientel bozongisi président da Costa bozongisi boy le boy nada Davina wana never de mariage ki ndumba wana mibala ngwa bana wake bima o ernin pas moi si ya nani comme indien pe ba loka baluba bango soko meko kangami yago la bana misatu oya sundolela mama leki na komina Kinshasa aye la biso batata bana anati bayebani bazana mboka nini bakufa ba idiot. Voilà, merci beaucoup to bandara to comme vraiment na souka, abonnez-vous massivement, likez l'émission, partagez vraiment vous n'allez jamais dessus. Pamela matono to comme na souka, batu ba retenir nini l'émission oyo. Batu ba retenir karake mutabatami à l'équipe na mayele. L'équipe so abeti mukolo atika bitumba noki te. Sila pekisa bangulu na yo, pekisa bambua na yo. Oyo lelo ba comme c'est anniversaire na yo a mwana no okoko bota ye no na mabota okoko bota ye pe na théâtre okoko bota ye na mabota okokite robota ye sikoyo o mwana teke batu na yo ba oyo kisosoni parce que ba olo ba ke mwana na makambuke mama kambu lelo comme anniversaire na yo lelo minati to ke 2 mois muto a makambuke lobi na ba finga nyoso ba finga wa lobi si la dédicacé ba rési na moi bakasi baba fingi la kai. Merci beaucoup na papa Faustin Ngombo de Bruxelles, maman BBC J, la maman qui dérange, regarde Ngo ma garçon Paris, Natacha Golala patronne, je te salue aussi, maman Gina Mabiala, la maman chérie à moi aussi, Belvic Kandila patronne qui est Poutine de l'écriture et t'habite à ba comédienne c'était à Baoba, recherche à Congo na monde théâtre, muto sala la biso musala ki toko, muto a longoli ba comédien soni na théâtre lelo c'est Belvic Kandila patronne. Bravo à Davina Apua a continuer boyinga pa na zana sima na ye nazo apuye ye a continuer so ba ye lisusu ya lisusu ne loko mususu oye na facture awa oye na zoba mama na bino na beta bango siko eloko likolo parce que oye ba kata misisa na bango jo pe oye ko tala yo atonga ki pe ba collègue na ye Davina oye bibimisa
Merci beaucoup, Bianca Zang. Merci beaucoup, tout bandarato comme vraiment na souka. Là, je dis un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga et Motema Maman Nassi, mauvais propre Tito da Costa. Merci beaucoup à Jana Banaka et Motema Rodrigue Bangala. Et merci beaucoup à Jenny Lema Aquarium et Kilo à Congo 10 fois belle. Un grand merci. Babi, vraiment. C'est dédicacé tel quand on sali du soum vraiment merci na Armeline Itumba, merci na Nene Nzibi la brésilienne, Doris Mwambani qui sont la patronne, merci na Rosie Mbouyi, merci na International Kabobo, Christelle Ngoussou, merci na Miss Margot la patronne, Patiti Tenge, merci na Nick Bams de Brazzaville, tonton Grace, merci na Chico Sana, merci na Chako, merci na Enoch Luzolo Azaki derrière la caméra, famille Bota Oye, famille Bota Focus, Babi Enoch Luzolo, papa na Victoria, moi na Star Aza Star, Babi se vous sepez l'émission, Oye vraiment, bon liker, bon commenter, bientôt anniversaire, il y a Enoch Luzolo, joyeux anniversaire à toi Enoch Luzolo, mes condoléances à Maman Moulouba, ceux qui nous ont besoin de te, à la prochaine occasion, bye bye.